ABC One Television. ABC One Television. Le leader en... Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez à travers le monde. Je dis un grand merci à Nzambe parce qu'il a permis cette opportunité pour Koto Yasu Nabanda Kunabino. Également, na maman Chantal Ayawo, OP Rebecca Bianca, na papa osé aux États-Unis, kuna na Washington, na ebiki Nzambe toujours aux battre bande konyos bazolanda biso na obalinganga na obalinganga te c'est Jimmy Boyembe na émission na bino les talk que ça la kaka politique c'est vrai les talk peut na lobaka nazali lisu na bino c'est qu'information ezali et makolo na bino esika information ezali ces derniers temps to yebiki oza penché na politique ba gouvernement bimi pardon bureau définitif il y a Assemblée nationale ebimaki et puis gouvernorat votaki président gouverneur ya ville à Kinshasa na province Misusu alors mais le loko imibiso awa penda toye koluka un grand champion Oyo a sali un bon temps na kati ya République démocratique du Congo ex Zaïre Tilelo donc aza vraiment na rond ya likolo o ketoyo kolukaye pour koto me kosoli la momoke ma matali politique ma église hein église lelo ezana moi makambi belé netoye vraiment pourquoi qui dernièrement il y a eu une prophétie au ibimaki par rapport au chef de l'état na basai na Nzambe et donc makambo eza vraiment et bazo kanga ba pasteur ba bébé belezali na yango toye koluka awa na Kinshasa toujours na matete koluka oba bengi les champions et Dingwe. Bonjour papa. Bonjour papa journaliste. D'abord bonne santé. Santé nous autres n'ingani moi moké mais les gravité. Nous avons un problème lelo tolobango tozo voler va faster nini analyse nyoko sala na église ya lelo. Est-ce que vous croyez pas au miracle l'autre zo mona remission des belé sur sala en général na taille comme église de je dis église en général lelo à part ba orthodoxe ba catholique église de réveil. Pour l'église de réveil ngana ndi makango parce que ngana bango to ndenge moko. Merci. Tout ça ndenge parce que oyo bango basalaka yango ne dingo sa sala. Oh, salaka, bon, basalaka. Koko Sabatou. C'est le Saint-Esprit. En tout cas, tout qui est moulaïté parce que n'a ça marché na bango. Tout tic. N'a bien qui est archi faux. Les archi faux. Tout dans l'angote tout tic. Pour moi, que mutafani mwa mikolo boyo kanyo lelo yo mutana komi pasteur asala ki théologie wapi avant que ma pasteur faut les kana campus kakumuna kangana to swani alinga na kosa segi na kosa ya nga église osa église na pouvoir ni faut y ko la côté ya moto to yibi angota to tika papa to tika zama ka umula iso bitolanda yango tokosata inani to sura kali sura meto za résultat. D'accord, merci beaucoup Yaedi alobi les propos tenus langage questionnateur alobi que oyo ba pasteur basalaka pour analyse naie et zappe oyo kaka yépé à salaka donc allez-y comprendre quelque chose. Alors il a dit nous avons un problème lelo c'est ça fait l'actualité ça fait la une na ba réseaux sociaux na ba médias locaux awa il y a eu un grand pasteur Oyo a Pessi et je cite le nom c'est le pasteur Kaboudou Ali c'est évangéliste a Pessi qui prophétie que président de la République que dans des ans il y aura des problèmes il y a des décès et puis azo senga qu'il faut à Lukaye, sinon ça sera grave. Naibité yo réaction nous a dit na makambo. Na ko regretter mingi parce que un chef de l'État okoyi ko sakana na été. Mutulo ko ngedi ngusa na problème na yo ko benga ngapa sa mbale. Et dingweta li kambo ya li boy na yo ki bono yo ki boy. Mais ko ko publier ngo batno so yo ka yango les a passé. Oui, un chef de l'État a un problème. Mingi balingi était. Et nous avons entendu parce que Kabundiwa les a pas les complices pendant liwa ya président. Pour le banabasuni ce qu'a le kinga été à Gokufa. Oui, déjà bien que Batozunga, pas bon ma président. Oui, bango.
réunion ko sangolo parce que ni ki non na bengi président na ko sengo audience na kutana na yi bosura bini mibale parce que un chef de l'état okoyi ko malobani na misabato te bon yo ki ndika dire ko baka nini talakala nani église ni bakangaki na ba pexia ko ta sun Brazzaville te abani président Sassou Denis Lezi abani na Brazzaville ke président Sassou azo milata zo kufa bakangaki ba interdire ko cha suma kona kata Brazzaville te mais il y a quand on commandé on quand moneni via mutu okini ko publier yango donc il y a yebi liwa ya président ngezali photo tout na bien pour biso ba jeune to lingi président za na envie yo nzamba yibisika na yo ke kini ko ba na président na bino ke dans 2 ans soko le kinga ité azako kufa tout ça ka tout monde a 2 ans ekoka. Mais il y a Binzambe a révélé à quoi qu'on bombarde et on a le pourquoi il s'est gagné d'ingouete pour qu'on publier on Nzamba il s'est gagné pas na bango mais parce que bango ba traitaka ba cher c'est comme si ils n'ont pas Dieu bazana makamna bango et on Nzamba révéler bango te ce que vous devez ça la bini que Nzamba a révélé bisoté non j'ai pas dit que lui il est dans le bin nabi bakanisa ba pasteur pasteur bazana makamusus bazolu kande mbongo oyoki bazana ngo vérité te batika président de la république avant da calme asa ba musu bazoya ba sa ba 10 ans ba 15 ans kaka yi nani président na biso asa kaka 2 ans makufi oh totika mosa na wana ko totika mosa na wana il faut expliquer biso président okufa dans 2 ans pour motif nini batika makama osakana wana batika nzela wana ok apa toko neli solo. D'accord, merci beaucoup. Donc Yaedi a expliqué à l'objet que il faut bâtir Kabongo, il y a une procédure et après il pouvait voir entourage à ABC Bango, pourquoi pas il s'appelle édité, nous sommes pas révélé il pas à ABC président de la République, bon je sais pas, et il a dit Yozali na kati ya mboka oyo mais ozali une star aussi au Yébani non seulement na Congo mais à travers le monde vous êtes surtout un Congolais aussi boni ozomona ndenge bureau définitif ya permettre ngana tuno mutuna ebima kilobi ya assemblée nationale comment vous voyez l'avenir ya mboka na biso naza politicien te naza même chef à localité te na chef même chef matuka même chef de la rue nazana ngot na kati kuna te ngazo kipeka kapona ngai population balia malamu ngale na juru ko rolia pour tam susu na ba 100 maisons de ba juru ko rolia te tant sanga na population na gouvernement na biso et tout ni sabatu na kata ndako tolongola biblioka rolia kitana kata Kinshasa tolongola ba douane na bambisa la mer ba makayabu basaki aloso so bloki kitimingi moto koyeba pasi ya mokili ndenge zate po bloki ezomata na wenze pona nini douane ba douanier bazo kosa biso mabe na niveau ya bango za basase batozo mamboko za ba douanier comment ça parce que bloki rolia o tiango primo ngo makasi po oui qui va diaspora moi il va tinda bloka wazata bana souci na biso fallait ba tinda bloka mais biloko langa yeki na kotinda na RDC douane kuna pe liki makasi bato rolia ndingini bato rolia bien temps. Il faut que le président de la République ait une politique en place pour que c'est un peu il y a première nécessité on a la douane on a offert ou bien bafutara montant réduit ou comment non ngana sengi douane ya offert pour en attendant douane comment on fait parce que bloqué yo kota mingi na wenze ba soso ba makaya oui qui nanda comme soso mutu pale abalia soso bakosa tam sur 3 mois bana balia société président yoka kolela na biso
président kolela na biso ngana l'avocat ya peuple luka mo o kasina likamba douane luka ba voiture banini ba biloko mosusu biloko bilanga efutaka douane te ba tracteur efutaka douane te yeka kota po etombola mboka oyoki longa na singi na président de la république yango wana possible ekoti mingi biloko pena bonze bono kitatalo et voilà suggerte. Merci. Voilà, merci beaucoup Yaidi yo bayo kelakayo na mboka oyope. Alors na ina tuna nazo na suna moi église ezina pasteur moro bonebi ke olobaka ya na lando ya longtemps olobaka ke na mboka oyo. C'était une prophétie donc la prophète olobaka ke ba okanga un grand pasteur mo et to moni pe mona mboka monde ko grand pasteur o bakanga ndenge ya Brazzaville mogisho na ebité lilobani nezali wana katoko koloba modisho soka ki muto koyoka ndesa yoka parce que ngai na kangisaki modisho na commissariat provincial asalaki 2 jours na kasho ngai dingwe na kangisaki dans kangisi na ibisi modisho tika makamba rouler population albayi ke ya ko mangai na ndenge na ya lobini ke na sengi bitumba ngane di le di metro bunda na ring to bunda ni mosalianza comment possible senga ko bunda na ngai na kangisa sali 2 jours na kasho na yeko bimisa modisho babonde ni ngai na kena bimisa modisho akia fingi su Denis Lesi pa yeko matsa suzo poids na kata dosenga na fundaki ba yeko bimisa to pesi conseil kuna bureau ya général Kanyama etara zongili susu na makamuna susu amoni ke place à rouler batezate akomo kinenzela Brazzaville kuna bakangi mais likambote somo da salio mabe kozung sili mabete na senga na l'état to mi rotala likambo yo boye to sala intervention aya ko sala prison ay ki asa na mboga bapaya ezamala mote soki laki awa na ngasa nstunga pe na kinde kotala mais ba pasteur ba la rappel à président la bangoti mais pourquoi ba président ba côté vérité ba sali ba carême pona ndeko na bango ana passe abima to ba monde ma benayi moi ba sa ba balanda ezate merci et dit aux la rapport bien na ba pasteur nyonso ya Congo ou bien ba pasteur bazana ma rancune yo pona mutuna wana ezana ba pasteur otara bango bien pour passer mususu babanga kusolo na ngai soko solo na edingwe balakani akomo joakisi pa edingwe parce que lobaka ngobi ezana ba passer ebele biloko bazo sala bayaka pa na ngaso ba tete mena ko lobela bango soko lobina fana na edingwe passer akobanga bokilo na nga oya bota mwasi na nga za pasteur na sebeko bokilo na nga tango nga na lingaki mwana na ye alingaki libala te mais mwasi na nga pavingo bana na papa na ye papa oza pasteur satana ayaki mpona bato motema mabe nga na kobalaka kidingo na bakisi na ye nga na kobala ye papa na tali bomwana ndenge lobi papa eye kosila to ekovanda to epe tobalani ntango tobalani kisasa eningani elobi jamais edingwa bali oui edingwa bali naye kovanda azana makobanga na yo ayaki na kobanga na ngai po andimaki te me ngai edingwe naza bon. Mais parce que
ça bon mais na landi yo aujourd'hui problème au kangsaka mon guiche mais récemment aussi il y a eu une année 2 ans passés aux qui peut on autre temps awa cause na ba procès puis na ba pasteur kakali comme na ba pasteur ka yo osama okangisaka osambaka non kangsaka ba pasteur parce que na lingi mboke za la kimia bango ba ochape kimia bango cha kimia te ba pasteur jamais ba ocha kimia bazolongola ba kuluna na banzela bazoya ko nzambe kasi pas ba pasteur baluka tout ça moi veiller moko boye to koti ba carême pour kuluna ici là pour moi ça va pasteur ndini bazoko kosala yango ta oh non totika ma totika maman ozota mana mwasi na yo boye alati ba bijou oso mo bato ataka bijou susu bataka bijou susu te pona ni sola ti bijou bakunu ba yo kato yango mais pasteur ba kosala ba veiller na makambo wana ba nini to ko ikosala mais riamba po ba bakani ni ke pasteur akoki kolongola mutu milimu mabe ndengo na to yebiti pas balongola kate balongola kate ok yo edingo afandi wana yo kolongola milimu mabe pa edingo ya dit to kaka série moko boyo kendaka na église ya Kabondo Walesa opesaka na témoignage to landaka edingo bongo motema pa ya évangéliste ngana fundaki Kabondo Walesa na parke ma temps na kota hôpital ayejo wa photo na ngawo ya avec na caméra cachée ajuba film wana a projeté na internet du temps na yela kona ko yiko chona funda na internet ti wana na check na justice kaka ba na check na justice comme na limonto yo la kanzambe mingi ba pisinga conseil na zuna tiki Kabondo Walesa binanga nini edinga pona ndimake olimbi singai yaka na église na ngai na kene église na ye na kendeki mbala moko sikonga pena lobi na ye yo pe yaka na église yaka na ndako na ngai sameno Kabondo Walesa ngo ya na ndako na kaka na tonga bo bambule beti to reporter deuxième fois sur mboule beti to reporter troisième fois sur mboule beti c'était un message alors la bichame ali tokata kali solango esila ngo na tokata esila mais ngana Kabondo Walesa to komana biso bien mais là on a moni mabe et pas Kabondo Walesa pour le banini ke président azosala 2 ans azokufa de yayibi liwa ya président un président république za muta kosakana na yete muta simbi etando ya RDC so akina problème ngo benga président bango mibali ba solula ngo bona na nzela ya Canada télévision te po bato yoka yango asali mabe asengande bolimbisi ponga peta asali mutu mabe na senga bolimbisi pourquoi ya senga bolimbisi te asenga bolimbisi nzela balana kona ya nzela moko juste te merci. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, je crois que nous avons chuté, nous avons problème de retour, on a fait biso sec bidens na Londres, à Zolanda biso bande retour à Washington, il y a dit yeyo malgré pimeninga combo na ngai na bosana ki mais na ngala yebi na nganda yebi sabino bino boye baluka bon à l'obité ngana koyi sabino dans la téléphone. Voilà, il a dit nous sommes arrivés à la fin, il y a entretien na biso nino koko bakisa par rapport peut-être au moto ngana tuniote koko pesa message na population ya diaspora pe ya Congo a est-ce que vous allez en habiter. Non, la félicité ba diaspora mingi po bazo nga batinda biso biloko tolia malamu mais eloko nazo bazo mona pasi po douane eleki makasi président mekanga kolongola douane biloko ofuta douane ya lime biloko loka basaka fufu elongo bandunde zo comme na nzela tamoso la soda ba boteli bango 5 sacs etikali wana momoni bien que ya di passé péage tout le monde ba camion biloka kolia e futa ka péage te po ya on désolé pour nous renforcer biso
président mi kota di kambona na ba voiture simple et ko yo di kana me o mi ba biloka frais et ko le sabat na kata Kinshasa et futa ka péage tout le monde na di kambona to mi kota di kambona la ba sito ko za bien ba diaspora to décourager to lité pas président asa jeune lokola biso la banza yo ki la biso père au la douane. Merci. Voilà, merci beaucoup. On a peut-être sur le numéro de téléphone pour peut-être ma question, monsieur. Plus 243 81 920 36 50. La bande plus 243 81 920 36 50. On a besoin de tout le monde cambo et ça nous passe dans mon thème. Bolo banangai ngana ko so na président ndenge télé na ndenge ya télévision président ba yo kelangai aboya ko yo ka conseil ngabe na opesate on arrive ça be gouverneur o yekoki ni président na passe na likamo bo to bon ça on tous à la bien. Merci. Merci Eddie parce que c'est une opportunité vraiment on a interview Nzamba Pambolayo. Merci de bandeko tout bo landi biso na mokili mobimba na pesi merci na Dadi Boyembe, merci na Epika Pinga la grande couturière oya tongela ka Macron Bilamba. Merci également na papa na biso Jenny Jenakwiza na mama Hortensia kuna na Paris, bon séjour à Kinshasa et ya Magusho Sango grand frère propre que Dieu vous bénisse. Merci na Popol et l'assistance ya Tatiana Osango Nzamba Pambole Sukoza bande konyoso na lobi mitune zaki yangai biyano ezaleki ya papa Edi o les champions tika ete soki nzamba a comité to komona na nom ko les ali Dadi Boyembe na saluer peyo na bande konyoso to reteni prochainement. Ciao, merci. BBC One Television, le leader